Donc voilà. Ngai. Avant Nikera sa mère nanga. Na sila na non na yo. Oh, to sila na kitoko. Ba jiane le kate. Mais ça bêtise. Ngai chole lo kwa Diego. Na China ndaku na boko le ndenge saka boko la. Est-ce que azosanga makoki wana? Azosanga makoki wana te. Mais aboy kozala insensé lo kola Sarah maman est insensé. Abota mina makile ben inceste. Ti lelo inceste zo continuer na famille na ye. Abota mina makile ba bâtard ti lelo bâtard zo continuer na famille na ye. Bâtard au pluriel. Des bâtards. Bâtation. Les bâtations. Chemin des bâtations. Successivement, les bâtations. Les bâtations endurcir. Oui, bâtard. Maman Sarah boti Sarah bâtard baba liete. Sarah pa ya boti ya yebana baba liete bâtard. Et lelo bana Sarah pe bazo kola bako bota pe bako bala bangote bâtard. Mais malheureusement, il y a fini ici la kisita. Adasa, toza kakawasa kusi 22 ans. Dans 5 ans, 30 ans. 30 ans. Dans 7 ans. Dans 7 ans, 30 ans. Tu reconnais que 30 ans, il faut que tu aies 24, 30 ou 25 ans. Vous décidez bon. Tozo c'est la moine. Il y a fois que ça sera coco. Bas kala sila. Ozaka mukala le kayaya. Pozaka mukala ya belle. Lelo gwenge panzano tikala no mukala belle ya libela vie. Nzamba sungi yo. Bonne ya bella. Nzamba sungi yo atali misu nona regarde mao yesu balobaka tanga na misu angolo. Nzamba talo na misu angola la bi bon na kota na motema Karine pala. Na pesa bango poto. Poso ki Karine pala te bella lingaka mona poto na moyen nini. Amona poto grâce à Karine pala. Karine pala pe nzamba koteliye. Amema bino nyonso bat bayina na mokili. Poto mona ki baninga makolo pepe la ba poto yeli bango na facilité ba keipe bazongi. Mais bino ba mikolo ya simba. Boke poto te nzamba koteli ya batu Karine apia bino poto. Yo lobi o molima ba bonne réclamer ngai. Tika na sala chantage na simba sami na njoto. Ah, ouais. Oh, Brazzaville. Boya et Maramoueza. Voilà, la salon. Cam's Beauty. Pour des make-up, pour des perruques, pour la mamouillon, ça va dire micro-shaping pesant en téléchargement. Ah, voilà, Katia. Cam's Beauty. Bah, vas-y, Baza. Moi, je vais vous demander. Baza, besoin de ça, Pédicure. Donc, il sait l'adresse. Na koti boye basali au pédicure ma colonioso a tous eu la problème on ma ko le kata na yo awa na Cam's Beauty Brazzaville na 123 avenue Ampère 123 commune ya Bakongo. Ah ya Bakongo to lo mabe o za Brazzaville ah on a make-up à perruque kitoko donc ça on espace là le make-up de salama donc ah on a décidé donc manicure, soin de visage. On connaît ça va marier, on peut décorer mi tout cas, on connaît la perruque, tout. Le maçon à voile et ça la casa par la vie. Donc il fait l'adresse Empire 123 et 123 Ampère avenue Ampère 123 Bakongo. Check. Boyaye Maraboueza. On est là pour vous servir, on est là pour vous tenir compagnie pendant quelques minutes à la présentation. C'est votre humble serviteur, Décaré Bachi, à l'homme de Boya Makamboueza. Bonjour, bonsoir, tout dépend l'heure à laquelle vous allez capter cette petite vidéo qui sera présentée par moi ou animée par moi. Je vous dis un grand merci. Abonnez-vous massivement. Vos remarques et vos suggestions, ça sera toujours la bienvenue auprès de nos différentes chaînes. Parce que vous savez, quand je suis dans ces décos, vous avez déjà vous dites waouh, on a attendu ces dios, on a attendu la personne, il est enfin de retour. Il s'agit de qui? Il s'agit de Moura de la presse. Avec lui, on va partager ses plateaux. C'est avec lui, Tomé Kakouswa. Il était vraiment réclamé. Décaré Moura Mamaroloba. Décaré cherche Moura. Bref,
il a aussi des occupations, mais on fait toujours les nécessaires de lui chercher et il a toujours disponible. Parce qu'on a beaucoup des activités, à part télévision, il a beaucoup de choses à faire. Mais aujourd'hui, là, il a voulu aussi repasser encore avec nous, tout le partager quelques minutes au PCB. J'ai dit un grand merci à Olivier, celui qui est derrière la caméra, il a son image cadrage. Merci à vous. Laissez-nous vous signaler que cette émission est en direct de Kinshasa, la capitale de la démocratie du Congo. Eux, à la présentation, c'est des Karéba Chia. Si Olivier est d'accord avec moi, à fond de la caméra pour dire déjà bonjour et bienvenue à Moura de la presse. Mbote, tant peu bolukanga, il peut botinda pe mbongo. Kasi apé sa mbongo te muta on a mon commentaire na ibinu bakabaka ba commentaire mais mbote na binu baton solanda biso de partout. Merci Nabino, bienvenue dans cette émission, bienvenue dans cette analyse. Tozarawana à chaque fois, à chaque moment. Quand makambo ezalaka biso tozarawana penda pona ko informer bino pe tozarawana pona ko recadrer. Moi, néanmoins, Mickey, dans les réseaux sociaux pour nous rechercher Makelele. Déjà, je dis un grand merci à BBC Congo Amérique. Malgré BBC Congo, nous avons répondu à la télévision. BBC Congo Amérique, la maman de tous. Bonjour à toi, Edith la patronne de aux États-Unis. Il y a Myriam Moueté Star. Merci à toi, Zizinale, ma maman Navaldi. Un grand merci à Godelive Bintou. J'étais sans pas dans mon ayote, aux Akasuna WhatsApp. Je ne sais pas qui est passant, mais quand même, Nazo porté toujours à cœur. Merci Nabino sur vous a branché ce côté. Nabosani na Mimika Embe, la fille à Pembe. Mimika Embe depuis Paris. À très bientôt. Merci Nabino pour vous a branché ce côté. Namour de la presse 3 télévision. Je vous aime et suis ainsi que Naba abonné nous sur la Vérité News officielle. Voilà, vous comprenez que c'était Moura de la presse. Ça fait vraiment bon tabac. Mon établi qui est beau réclamer. Après, tu peux bosser là puis moi quelque chose. Et vous aussi. Comment casse le quoi banganga. Après, tu dois ça la après voilà, celle date à retenir le 21 septembre Oyo. Le 21 septembre, il y a année Oyo dans la scène musicale de Paris avec Héritier Watanabe, monsieur le chanteur. Moura de la presse, lentement, sûrement, tout au mois de août, tout ce qu'on a, moi, on a quelques jours pour dans la scène musicale de Paris. Comment le préparatif déjà, non, ça doit être salamité, tout comme il a niveau ni déjà. Ouais, le préparatif, ça marche déjà bien. Délégation d'Absali Bosso Maniké a déjà pour la poto. Alors ça a déjà promotion. Il y a le 21 et puis l'album, il y a Chemin de la Gloire où il est sur le marché. Déjà, et qui est déjà dans les bons, hein, babier pesoté comme un malais, mais nous avons comme déjà à la fin du mois, il y a août. Wananga parole d'honneur, na opé ça ba fanatique nion sur la bonne musique. Et puis na ba fan et ba spiritas nion sorti avant to comme donc tout à la fin du mois août, tout ça la sold out. Pour ba stratégie à ça la pendi ça pour tout que ça sold out wana ça. Voilà, on le moment très important, Bikaka, première délégation, depuis la délégation, une délégation de Bosso Moni Maniké, on se dit la vérité, il faut n'avoir tout l'amour à question, on va comment commentaire, Maniké à peine qu'à cause de la Kolobela Wata, Maniké directement au Kende, délégation à Wata. Et ça, à qui a visa à Fali, toi qui as un passeport, un visa, bon, sous héritier Watanabe. Il y a mon tout visé, il y a ambassade, il y a maison Schengen. Moutasala visa zate. Et il y a maison Schengen. À qui a visé à maison Schengen. À qui a visé à maison Schengen. Tu as besoin de bataille comme pas nani, pour te pas nani. Tu as qui a visé à maison Schengen. À qu'est-ce que Moussala na minute tu as travaillé na héritier pour la scène musicale il y a le 21. Donc voilà. Mais à peine quand vous manquez aux zonga, n'a qu'aucune directement na Héritier Watanabe. Pourquoi cette nuance? Héritier Watanabe a voulu faire parler les gens par rapport à concerne peut-être moi la stratégie à créer comme maman Niké et Lumbi Sapé dans les réseaux sociaux. Stratégie par rapport à quoi? Et ça Moussala ndenge zalaka. Na kati ya Moussala to entreprise union sur ba stratégie zalaka ya Moussala la kamwana po simba. A trouvé mieux qu'il faut maniquer à qui déjà Liboso comme première délégation à Salayango. Et ça pour le bisabatu pourquoi? Pour Azo Sala, Marambo Oeza yé, Oeza concerne ya mounene bangé, mon bangé événement où tout le monde Azo Zila le 21 septembre. À Monique il faut déléguer maniquer à déjà Liboso. Ce que pour le bas, ça on parle le bisamokili, tout pour le bisaba nani. Est-ce que ceux qui m'ont sali li kamunaye pour na intérêt à honneur na yeto intérêt à événement naïe et comme il parle de ça sous mokili bika bino batwana bofanda ki émission bobi ke ritazo le ke émission mingi bolobaki asa l'émission na TikTok oh te leader azarabo été bolobi mais to mona bino awa kala mingi te pour beaucoup compétition ba tendance à aussi là pour banda pe ko sala ba vidéo na TikTok
TikTok. Pour vous dire que TikTok est ici quand tu as informé, tu peux faire information et que ndakambala moko et panzani. Et ça ici quand tu es pour un leader, tu es pour un leader, tu es pour mukala, tu es no ici quand mutu nyonso. Donc voilà, héritier déjà dans le barango à sala maramu pona ye, à sala maramu pona au sepelisa. Ba touté. Na mokili pe sur lingo vivre longtemps ça maramu pona komi sepelisa et non pour sepelisa mokili. Ça makamomi sepelisa pour mokili lobe betele o maboko. Biso soto satanda ki héritier ko beta Didas Arena. Akobeta Arena soki nini New Arena. Biso soto satanda ki nango po ezaka po alanda batu. Mais akimi maramwana nyonso lelo amemi biso sali oyo Kongola ta moko na beta kuna te oza la scène de premier Kongola zo beta c'est héritier boyo yoka continue yoka scène na beta. Donc le premier Congolais à se produire dans la scène musicale eza héritier wata o celle que biso nyonso ba Congolais communauté congolaise to découvrir que eza na salle moko eza na île eza héritier wata. Donc le 21 septembre bozala wana et bosomba billet pour eza te bozala wana na monoko mais il faut somba billet. So sombi billet na on regarder ce que tu commis le 21 on a tout coûté émission sur la porte à la scène et sur la porte à la scène. Tu coûté émission en général. Bisognon c'est-à-dire bah spiritas signor tu coûté émission sur la porte à la scène. Tu que au CP là. Donc voilà pour ça le coup là bon année te fait travail. Non ouais na ba ni ndeze toujours c'est la date hein. Mais en fait il y a une question dans tout le monde. On par exemple ça les promotions pour ma casse héritier watana betina ba page no TikTok na ba Facebook au lobela penza au chama fiche ya concert na sima. Mais babi pourquoi en fait d'habiter peut-être ça on a choix et mon konzamboka héritier watana comme non man qui peut-être bosso. Mais bi que est-ce que ça peut être ne ba wa ta perdre un peu mon konzapé mon ba 12 pour taper wenge peut-être ne bo lobby ko so na ki ça peut-être pour taper bo mon na te man qui a bénéficié parce que man qui na ma visa na déjà en avance. Peut-être bino moi peut-être délégation peut ça peut-être lobby nana koti na makanisa wata pour wana ba lobby c'est makanisa wata bino si boko miango de karetika biso to pe mato fanda bo lobby mais boko tina makanisa mututé même bible lobby faut mais la fin d'une chose que ce commencement tout ça on a débuté tikabo tikabiloko yo na moi likambo ça likambo te ngana moni na likambo te non ngana za ndeti nini tika héritier ya na sala choix malamu ya kupona artiste moko eza héritier wata yemaka bien la voix angélique nous to bien raillé azal muto asala le seul congolais ou le seul artiste congolais asala la musique intelligente c'est héritier wata na pona choix wana depuis longtemps na lingaka musique héritier na lingaka héritier donc voilà biso nyo sonde toza boye rendez-vous za rarement le 21 septembre toi manika kene liboso akene na sima tokende te rendez-vous etikala le 21 septembre to changer yango te yango des important te ya toza non un mois encore tout ba tout tikala encore na 2 mois l'autre toza le 40e le 29 sur les 30 le 30 bon tout tikala na août septembre ça no début mobimba. Oh, bon, posa kimia ko. C'est bon bangisa. Quand on saute des carrés. Ah normal kaka. Ça la kimia et le ko bangisa binoté. Donc voilà moi de la porte comme ça c'est chez Oyo message moi sur la bateau barota la biso par rapport il y a le 21 ba za rassurer qui ba so ba billet ba za la rassurer qui peut-être un ninga systématique à fourmi mamto za qui toko. Bon makambo déjà ma bé. Makambo déjà bien. Parole d'honneur c'est que makambo c'est ça bien. Bon somba na bino ba billet bo za na hésitation te po na kati na batunyo so bozala wana muto yemba ka ezala héritier muto se pelisa biso nyonso ka ezala héritier donc to matato kitao kingani biso nyonso to yela ka koza mutu moko héritier po to ka voir na ye to ka miange mi démon to ka retirada et puis to ka chemin de la gloire. Donc voilà bo somba ba billet là c'est votre devoir parce que l'artiste a mis benga mutu na tembe na ya sali ka cheli bino de date na tembe na ya asali ke abimse bino album eza chemin de la gloire. Donc ce que batembene wana sa bimisi yango comme ce que kozela bino po boya ko prouver ki tembe wana. Vous comprenez? Ce que ki tembe wana eza ke bino fo somba billet aye pa beti biso tembe biso photo sale tembe to sombi billet. To gangi sold out et salami. To koti kuna na ba streaming kuna to kuti bo sombi album eza chemin de la gloire. Vous comprenez? Et ça rabongo donc la ba fanatique non sur la bonne musique en tout cas nazo bonne de la bino bo continuer ko somba billet pour ba tu déjà ba somba billet sacré go gaza kana sombi billet mon côté maman Régine Lunga ça kana sombi billet ba somba pena ba billet donc ba délégation somba billet ngamuku na ça déjà 4 billets o ba sombelinga 2 ya Myriam sombelinga et puis e waso ingali ça sombelinga pe 2 billets naza total ça fait 4 na 4 billets mais nana no kisasa. Vous pouvez imaginer
Ah, j'ai déjà 4 billets. Non, non, à Kinshasa, j'ai déjà 4 billets. J'ai déjà 4 billets. Nabi pe batnanga na kopesa. Na camarade nanga na Belgique Kevin Foutou. Na kopesa déjà billet moko non calculer batnanga déjà kopesa ba billet na Gaël Fundo za na Paris, il passe na billet moko. Donc 2 billets tikali wana qu'on a comme trier na kopesa nani. Tenga za problème billet, tenga na za na poto na za pe na problème billet té. C'est vrai qu'on a badge. Wana l'homme propose Dieu dispose. Wana ça m'organise biso té. Nzambe moi azo préparer les biso. Donc moi je fais toujours mon boulot et ça qui a motivé ba toi se m'rabiller. Voilà, c'est ça. Voilà, merci beaucoup Moura de la presse. Bon Rabi qui est biso tout au kuta dans le 21 septembre. Attends na streaming, attends na nini tout place au côté lango, mais tout soutenir artiste parce que na streaming pe et on s'appelle artiste peut bien tout soutenir de bâtir bon quelque chose voilà. Tout ce que ça tout bien qu'on changer chapitre tout bien solo au bétail qui les qui week-end tout ça qui on peine après Moura passe avec ma promotion ma cassi. Il y a concert pasteur Mike Kalamba, écoute, chapeau, félicitations à l'artiste, mais félicitations à pasteur, à l'équipe coach empreinte dans ma sola stade de martyr, mais impressionnant amour avant tout quand on a des thèmes en l'équipe dans le stade. Impressionnant amour comme on a pasteur Mike Kalamba dans stade de martyr. Après beaucoup de promotions, après beaucoup de belles là, va répondre à l'invitation à Bino. Comment on a pasteur Mike face à la public et le salaire qu'on est. Voilà, ça linga bien. D'abord, félicitations à pasteur Mike. Voilà. Parce que c'est ça qui preuve la maturité au monde entier mobimbe bané kozela. Humilité wana. Et c'est loko tout le monde bané kozela parce que tout le monde a des citoyens dans les réseaux sociaux, c'est un pasteur orgueilleux. C'est un pasteur qui a des problèmes ébélés, a réputation qui n'a pas. Si vous avez une tendance à s'humilier, à quitter, à s'engager mon client son pardon, batu bazwa ngote. Tu pas ignorant mais ignorer ti. Batu ba kanisa ki a ignorant ngopo batu banda kozela eza ka likambo so ekomelio mutu nyonso kozela yo kayo réaction no ekozala nini batu banda kozela ngo batu ba kanisa quoi pasteur a ignorant et ça que batu ba finga batu ba juger des faux pasteurs batu ba juger mutu ba kisi et tout mais abanda ko luka occasion ekosangisa presque monde entier na terre parce que za kipena ba délégation ba te ba mboka libanda bayaki ozomona abanda luka occasion ekozala public ebelé pour s'humilier à quitter senga pardon yo kanisi na batunya so bayaki awana nani yango pasteur azaki na compte à rendre nani to azaki na likamuni na muto akoka ko sala preuve wana ozomona mais ça qui on karapo même bible lobby baloba on a likamona ba kuto na ngote biso pe to baloto loba ngo meto kanga ngo pété ozo comprendre to mona ngo pété to yoka kaka. Mais na preuve ya maturité à salike ata bat bakanga une infraction wanate mais à lobby eza dans le bien ou dans le mal je vous demande tous pardon wana eza preuve moko et tout chaque moté mananga et tout chaque moté mananga parce que makambo pasteur Mike Asali eza na batu oyo kutu yaye les cas qui dans le mariage ça peut passer parce que zaki comme il y a entre couple babala na pi bakenati na miso nzambe balati sana alliance ozo comprendre mais toyoka kutu ya ba pasteur mususu mwana muntu aye ko sambela na église bo baby si vi na ye a comme peut traumatisme a sali peut dépression comme peut koleka na TV par-ci par-là na likambo pezaki ya solo mais pasteur Mokota Bima pour que singa bolimbisi toi s'excuser devant public toi devant banananza mais peuple de Dieu alobaki na nyonso le ka bolimbisanga mais pasteur Mike a se parvenir que le cas devant public na likambo ezaki ya foyer na ye aboma mwasi na kata ndako to aboma yete ezaki mwasi oya balé na pesa mbongo o toza na droit ya ko juger yete mais il a fait une preuve de maturité à l'équipe na miso batu nyonso alobi bosa nini bolimbisanga vous comprendre wana eza point moko et tout chaque monde entier et tout chaque batu nyonso peuple de Dieu nyonso ba sambela nzambe na ndenga bosolo ba fongola ki pasteur Mike Motema pour na koyamba penza bolimbisi wana et puis je pense que batu belé pe ba eskiza ki ye ba fongola ki vraiment Motema. Voilà, preuve à maturité, le bimoura de la presse, qu'on fout comme un beau qu'on dit, ma qui n'a au baloba, ils allaient solo à l'okuta, à reconnaître en union, ok, c'est tout c'est un pardon. Pardon, c'est très important dans la vie. Ils sont dans la vie à Bananzambe. Là, c'est pas ça, pasteur Mike Kalamba, à la preuve à maturité. Mais moi, de la presse, pasteur, concert, pasteur Mike Kalamba, promotion et salami. Après, j'ai un concert, pasteur a baissé concert bien, ma formation, bandi, babi, mort. Baba Koufi, oh il nécessité ba annuler ba concert ba te belé pour la déborder mais ça non ba toi bi qui na marmanza ba ko fata ba to ko yembe lanza mais ko comme ça mais pourquoi ba mort c'est que pasteur peut-être ba to ba ko lo ba malo ba c'est qu'est-ce qui se passe non
Et ça déjà, na événement bongo tozara prêt à tout. Voilà. Et ça événement oyo salama na katanda kwa mutute pour mutu aza na calcul ya bato bako kota na katanda kuana. Mais événement oyo salama na lieu public na explanade moro international au to benga lokola stade de Martito foire. Vous comprenez? Na ba lieu wana to s'attendre na nyonso ko koma parce que bato bakota déjà en désordre, bato bayaka tellement belé foule et refulara même ata so botiaki sécurité lo lenge nini foule ce que na groupe na ngulpa nango bako sala désordre bakoti. Siko lokola pesa mamanzambe sécurité pe batie wana bakoko se faire face contre publicité ba na robeta bango ba gaz to ba beta bango ba matraque et tout pour okene pe ka sango mabe. Alors ba sala en sorte que tout le monde a la satisfait kota yo monke no mona mamozeli kanakati oye ba ninga ko se protéger kuna. Vous comprenez? Alors na kawana ezaka oyo ekomelara batu nyonso oyo basala ba événement ya bongo. La faute revient à la police, peut-être c'est faute à la police. Des images, il y a des images où la police est au camp public, mais public est tini qui ba policier. Yem ça na kawana suko policier yo kakanda ba na robeta ba masas. Pour le ba que pasteur Mike atini ba policier ba beta ba masas. Policier tiki mutamta za la certifié a sali la posa motema na ye. Poto moni policier kangi ba wana. Batu bo le kate me ba tindi ki ba buki ale batu ba côté belé. On se comprend batu ba côté belé malama ou fou les salami. On se comprendre. Donc voilà, na kawana to s'attendre na tout parce que ça a problème te que pasteur Mike muta causé problème. On a pas pasteur Mike akena na bandara mutu on a moroté a bengio ya kana peso invitation ya concert nanga. Oyo ko sepela ki o sombi bié oye na propre volonté na yo. Pasteur Mike asala ka preuve ya pesa biso date que na robeta le tel. O akozala o akondima aya ko participer nanga aye. Mais na makasi c'était apesa ki mutu invitation que yaka na nko yaka kokota. Non, vous comprenez. Et puis pasteur Mike asali kolo kuna habite ke bat bazo kufa na se. Habite ke étouffement mo esalami na se kuna bat bazo kufa. Pour ce que yeba quand je pense pas robeta concert na suka nga kata pour na ba respect ya bato basala ki wana. Vous mona. Et ça ka berero e komaka parce que bato soki bazé belé ata bozala ba policier en dernier ata ba policier baza soki 100 000 policiers ba maîtriser full té. Pour policier maîtriser full té à maîtriser la situation ça eux se passer wana té. Et la situation moko actuellement soki eux se passer bongo et ça la penza puissance wana policier pas maîtriser en fois bête massas. Tout le monde a même des événements ezalaka. Ce qui full mort salami na nenga mabe pour ba maîtriser population na faut massas bête malikolo pour et panza batu. Mais le ko ezaki manzambe massas ko bête manesika wana té. Alors faut maintenant ça à l'aise o amone ke tout fumer a coca ki angote ba père ba l'air ba pe balini ba pe à l'air zam plutôt ngeke kima ba pe à l'air zam et ça mukolo o etanga maki pona bango pour là faut qu'on se le dise mukolo mutakata ramote mais ça mukolo nzamba ça poné là et que yo kufa na 2021 o kuna kufa na 2024 au kufa on a stade de martyr on a déjà na calendrier nzambe pour ceux que ça na calendrier nzambe te o kufa jour wana te so moni mutakufi na jour wana na date wana na likambo wana za nzamba ça calcula que yo kufa na stade de martyr morobo ya Mike Kalambai. Donc c'est ça. Mais moi, il y a pas parmi de qui promotion, il y a pasteur Mike Kalambai. Comment on a full wana? N'était pas s'attendait nango. Mais les gens disent que tout le monde polémique sur la raison plein, bah on comparer concert à pasteur Moïse na concert à Mike Kalambai. Mais les gens mon côté qui a pasteur Mike na battu sur ba bêtine na stade de martyr. Mais les gens disent qu'il y a ma VIP. Tout le monde qui porte tchanka bon, tout le monde qui VIP à Moïse qui moi respecte tout le monde. Tenez sa question là s'il te plaît. S'il te plaît, regarde sa question là. Voilà. Tout le monde qui concert à passer à Moïse, VIP qui respecté. Oh, qui peut-être VIP, il y a peut-être il a fallu pour qui respecter. VIP Mike Kalambai, ils ont quoi il va changer c'est pas Hervé parce que ils ont ordre été des ordres les cas qui autorité parce que qu'est-ce qui se passe dans les combats VIP comme c'est polémique. Batunion ce bête va concert ba VIP na bango za respecter c'est que ba sala full quoi pasteur Mike était. Pour yebisanga yi concert déjà full salami na ba gradin nyonso. Batu ba kotiti na 4 places ba VIP nyonso salama. Yebisanga VIP ko za respecter ndeni. La VIP ndeni so bien sans oh mais so batu baza full ba maîtriser ba ngonde nini yo kasi bato ba tchaka na VIP wana te VIP ezalaki bato pe ba fana na ba énorme VIP ezalaki ba VIP bato ba kota ke ba VIP o ezalaki na ba na ba montant moko boya ba inférieur par rapport à ba VIP à likolo bato bazana ba VIP à likolo bazalaki normal bazalaki na bango à l'aise ti concert ici là ki bato nyonso ba bimaki à l'aise vous comprendre ba comment pe na bisika wana te bato bazwa ki chance sur kota na ba VIP wana ezali ba VIP o ezalaki ba ndenga ba suka wana o ezalaki normal o ezalaki na ba kiti ba tchaka lokola ba église bato ba telemaki na ba table de ba décorer qui wana yo mona basangi na problème
Oui. Donc voilà. C'est ça les mots. Déjà, ceux qui stade de refoulé Batou, à peine à droit côté. Tout le bakate, même na atabolo ba fali wana tant il déborda qui ba kota na VIP. VIP bando yeba soutenir bana nini ba kota ki ba bana sur la PKP ba kota ki. Oh yeah. Respecté par rapport peut-être qu'il m'a passé m'a quoi qui me fait diriger peut-être moi VIP comment tu trouves Mito penza. Mais babi les cambo père comme on a kende pasteur Mike a présenté qui biso to papier ça qui mbote babi le ça réseaux sociaux après ça qui mbote père mbote pierre après ça ouera mbote habillé au côté en cours des grands babi comme cours des grands wana babi est-ce que c'est stade des martyrs. Oh. Ouais ben le congolais mon aramabe na ebité ma ben monela on a parti nini parce que non yoka wera lelo aza icône pour bazara ba konza ba wenge o ba beta ba stade de martyr. Vous comprenez aza na cour des grands tokoti wana wana kaka to fandika wana génération wera hein génération wera to zaba Sam Chintu Bazati Tozana ba Babi Ndombe Bazati hein Tozana ba Didier Lacoste Bazati Tozana sur la banane Te ba na ba génération ba wera ba faire bazabana Tozana ba ba tu wana kanga na otengelo na ba combo o wana cercle wana hein ba manda chante vous comprenez est-ce ba bête ba stade des martyrs. Sur le bac bête stade des martyrs et tonda. Ah boni boyko et tonda la musique ni. Et tonda la musique ni. Parce que eza loko la génération ngoto loba ya ba Mike Kalambai, bazala ba José Ndita, bazala ba frère Patrice, bazala ba Sœur Lombongo, bazala ba Nice Manianga, bazala ba tebele belé. Parce que batona so to tiki la femme Tamara ko tonda ça peut me connaître un succès. So to tiki la ba stade des martyrs. Oui ba tonda ça te. Jamais. Oh. Jamais. 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 Oh. So Tony, ça fait fallait battre date. Baba on t'a date pour une humiliation. Baba nga humiliation. Stade des martyrs wana ezali panangu baté. On se comprendre. Eh on baba nga ba humiliation wana. Tant ba pesa na kimbote wera yepsi au côté na cour des grands parce que ba mona ki niveau ya salle wana stade refoulé batou dit jamais vie. Na concert gospel. On est qui concert à mokilité tout le baké wera mais à concert gospel. Gospel. Oui, faut dire avec fierté. Concert gospel. Pota Moïse a tondi si bon côté. Lelo na catégorie bastade baton ba beti bastade to renommé Mike Kaza numéro 1 ya bastade des martyrs Nyons. Avec concert gospel. Gospel mais avec Makabele qui même passer Mike passer Moïse a petit concert sans ba tout kasi. Vous comprenez pas tout ba ko faire ce qui place bozo ça événement et refoulé batou. Ndé ça que e causer ba liwa. Déborder mes salami. On est à faute à pasteur Mike hein? Voilà. Voilà, on dit nos sincères condoléances le plus attristants ma famille sur Baboum, ça va être cher, on a bon concert à pasteur Mike, on est vraiment de cœur avec tout le monde. Voilà. Moi concert gospel. Gospel. Concert gospel. Moi on a fierté nous. Gospel. Faut un mot gospel. Voilà, gospel. Un mot na pasteur Mike Kalamana comme après histoire ça. La pasteur à côté na histoire etikali pe histoire retiendra etikali to comme on a Grand Lac. Zakana 2021 le 27 juillet pasteur Mike 2024 plutôt pasteur Mike le 27 juillet à Salaki stade des martyrs plein batondi koleka nombre batana 4 stade des martyrs et sali refoulement il y avait des morts il y avait des blessés et comme combien on parle na histoire même balinga pe belé comme ba 4 ba concert ba ko 4 ba kon ba 4 non ils en ont OK voilà tout ce que soit on a merci ils en ont bongo fallait abomanga bato na sima fallait bato ba betara te kasi on est bon tu vois ils a qui est automatique ba ils en ont bongo et on a problème te voilà tout ce que on a pété mais conseiller si j'ai dit un grand merci à Barota Labiso merci à madame Olga Mavidi les merci à tout le monde balinga biso on vous dit un grand merci abonnez-vous massivement likez partagez laissez des commentaires ça nous fera énormément plaisir on a avec amour de la presse mais quand tu regardes CG wana il y a pasteur Mike to me ko on a décidé oh il y a Boké Tolal Tolamuki
Sila aussi au cœur d'un scandale. C'est-à-dire quoi? Babani ko massacrer Sila, babani ko habiter, so pe stérilité ba finga Sila. Est-ce que ça la sauce Sila passe? Comment on a Sarah qu'on modèle ko sokola Sila likambo ya ki stérilité, ça dit qu'est-ce qui se passe Moura? Et ça manque d'actualité, il faut zongi ça kaka au ça combo il faut toucher ka Sila. Donc c'est les unités de mesure idée ma solo. Tout ça bien. Ukangi misu tusambelati kolo benga kinga pona bunga na nzela te nakoma kino na suka ya mobembo nanga ongolaka kinga ete yokotikanga te ete yokozala nanga kino zuka ya nzela atana pasi na mai bambonge pe mi pepe otika kite pelote yonde olanda kie salandenge moko nanga na mikolo ekoya tambola nangai nanga yo kino suka ya nzela tokoti zone yango ya mabe zone de turbulence zone oyo ebujaka besenganda komaka liboma na kati ya zone oyo nana ndimaki ke besenganda kose rabese akokende kobundisa sam mwana ayebi ni lobi azoluka succès mais besenganda asindi ye moni pour comportement babone esalisaka mutu makambo okoki kosala te na vie bobosani ke boza na nzela poto ezali na septembre oyo bazosalela bino mpa ya Karine pala mpe ya Karine abi pas chez lui pas de poto besengando nyokwami na maboke mama convoi spécial na simba ozalaka mukala sila ozalaka mukala leka yaya mpe ozalaka mukala ya belle lelo ngwenge panzano utikala no mukala belle ya libela a vie nzamba asungi yo bonne ya bela nzamba asungi yo atali misu no na regarde mao yesu balobaka tanga na misu angolo nzamba atalo na misu angolo la bi bon na kota na motema Karine pala na pesa bango poto poso ki Karine pala te bela lingaka mona poto na moyen nini amona poto grâce à Karine pala Karine pala pe nzamba koteli ye amema bino nyonso bat bayina na mokili poto mona ki baninga makolo pepe la ba poto yeli bango na facilité bakei pe bazongi mais bino baya mikolo ya simba boke poto te nzamba koteli ya batu Karine apia bino poto yolobi molima babone réclamer ngai tika na sala chantage na simba sami na njoto awa pe molima babone se réclamer yo poto ezali te to sali ndenge nini otikali bonne vie omoni likamba babone tozo telemela yango na lobaka bokata balie tozo kata lia babone na ba famille na biso ekatana na kombo na Yesu Sarah monaki atuli ayeli biso Diego pomadi chole tozala ba bibwa ko parola te akomi na kanda po epa lingaki tozala lolenge moko na ye sila tambola lolenge moko na ye pa luka ya ye pomadi chole atia po bibwe toboka mais sila sana bibwa na njoto te akolinga pomadi chole a Diego ndenge nini amen Olivier, nous avons son micro cravate, pas prière et ça somme. Moura, comment on a Sarah acharnement dans les réseaux sociaux pour nous là, qu'on fingaye, qu'est-ce qui se passe? Bah Sarah, bah ça a un problème mon corps, bah ça a un problème à bolingo. Problème à bolingo aneza, na Diego et puis sa feeling était. Expliquez comment. Oye biso za mubalo aza ya poana yo. Azo salo ba tendresse a poana yo. Yo moko okoma ba niveau mo boata musala okoko sala te. Comment perdre? Usa musala te deka usa musande ni so. Business en personne va tout à tout. Na bimi na Diego.
Il faut mettre matin par Serge. Oh, il y a Bélar. Oh, Ngalamba on ngai. Faut bien na na par Serge. Ah, papa kilo. Et par rapport à kilo te. Et puis par Serge Joanna sur au à l'aise au la chemise à solo. Ba oh, moi c'est na koufre zanan. Nani papa lema bana. Ah, pasteur déjà marié. Tu n'as tika pasteur, je grâle tika pasteur. Papa kilo à ça. Oh là tu sais pasteur, j'ai chemise mo ya somo ya punda. Alati pantalon mo ya solo. Te ya Elvis, Levis. Alati mon cassé mo bien. Papa na télé Mathieu solo parfum sauvage Dior. Oui, puisque mbala bongo bazama bongo misuso kangine photo ce qu'on a le boko bobo tchego. Tu stress. O tcheka na stati bobo babi azana mobali. Et loko sarazo zanga yango na feeling wana. Harmonie. Taka bakangi photo na Diego na aéroport. Diego abimi loko abana misalo ba mena biso chariot na aéroport. Oh, moi soto kiti ba o ba mena biso ba bagage ba tipe na chariot. To a pousa oui. Diego abimi ko bongo. So sara yemo atali ka photo so taka na niveau ya latela ki ba kuirango. Atali Diego na chariot alobi ah ça colle pas. Dépression na nyonso sara reçu sélection na TV. Est-ce place ngana zo comprendre. Dépression wana nyonso sera au côté l'élection na TV. Dès Karim ko kuta na mto lingwa solo. Et vous attendez. Il vient na tomba mourir papa ma. Naza so na tomba mourir na ki marako sa émission. Nazam tabolingo. So kuta na muto azo lingwa solo. Okolo barasara aza to ko luka sara yango aputu azo mona na te pourquoi. Wana kuta na muto alingi ya solo. Parce que Diego le ba race de Sitoche a habité ce comme à midi ba tout na bébé mon bébé tu vas bien aussi mais moi koto yo hein et ning ça aussi moi bé ça va Bablo a bon yango so manquer Sarah na ndaku Sarah comme dépressive a comme dépressive simbi oui bé Babilo a bon so zanga Sarah ozo on va comprendre. Yango ça Sarah azala dépressif bakande zo ça nini ezo mataye. Yebisanga sila ndenga zawana akoko tula na nini. Poto zora poma di tchole a Diego. So ici la lobby a décidé la mkobi bon ngapela lukayanga itchole lo kwa Diego. Na China ndaku na boko ndenge Sarah boko la. Est-ce que so sanga makoki wana? Azanga makoki wana de. Mais aboy kozala insensé lokola Sarah maman est insensé abota mina makile ben inceste ti lelo inceste zo continuer na famille na ye abota mina makile ba bâtard ti lelo bâtard zo continuer na famille na ye Bâtard au pluriel. des bâtards bâtation les bâtations chemin de bâtation Successivement les bâtations. les bâtations endurcir oui ba bâtard. Maman Sarah boti Sarah bâtard babali était Sarah pa ya boti ya yebana babali était ba bâtard et lelo bana Sarah pe bazo kola ba bota pe ba kobala bangote ba bâtard mais malheureusement il a fini ici la kisita adasa toza kakawasa ko ici 22 ans dans 5 ans 30 ans 30 ans Dans 7 ans. Dans 7 ans, 30 ans. Tu reconnais que 30 ans, il faut que tu aies 24, 30 ou 25 ans. Vous décidez bon. Tu as la moine. Il faut appeler ça Sarah Coco. Bah Sarah, bah bossa na ki bah bota bana bah si ton boire retoucher na bah point mort bah sensible. Même une dame na likola zo mona. Yo kan si ti si la musu so boti te za po na sentiment to po yesi la fa bota po ya ko sepeli sa Sarah. Azota la zo calculer za mutu sa star kenga so na bina bota fona bota na mobalo za responsable na koki ko bota bana nga baza ba bâtard te po lelo sarata mwana na mati avion attaquer lola azaka bâtard kombo ko changer te histoire ko changer te ba bana sara baza ba bâtard bana baza ba tata est-ce que bana ndenge na ba fin de l'année bana ba fête na ba famille na mona ba papa na bango ensemble na famille comme ba famille yebana hein kombo ba didas pembe famille pembe na fin de l'année ba sangani groupe nyonso ba bana nyonso ba sangani ba ko fêter est-ce que bana na ba kino fêter na ba papa na bango baza ba bâtard so ya ngai pesi la kota na mulongo ni ba bota ya ba bâtard baba na roluka ndeti na ba fin de l'année ba zangi ba tata ko fêter na bango jamais never zomona toke na ngona prière supri toza prière
pluriel. Pluriel, mais alobi si la zaki ndumba. Mais moto a sali kindumba, c'est une fille chanceuse. On a bela bela. Tu bela tu. Bela bela te. On a besoin de bela bela. Tu bela tu. Bela bela. Ba kokani hein. On les gars souter, on les gars venir. Hein? Moto a sali kindumba na vie. Oh bela bela ta. Bela bela en plus, on espère. On espère du so. Oh, inspiration. Moto a sali kindumba. Aza fille chanceuse. Oh bo bela bela poto yo. C'est pas ça. Moto asali kindumba za fille chanceuse. Kindumba ezalaka époque ebujisaka kibolenge ya mutu. Pour tout le monde a balité aza ndumba. Sauf que to comme na kindumba modernisé, au moderniser kindumba na yo komi responsable aux unda kuna ofandi okangi makolo na yo, ba comme bengo ndumba responsable. Professionnel. Vous comprenez? Mais avant comme un ndumba professionnel, il faut bouger époque, on marquer histoire. Faut les calika. Le balo bala biso nana keto bazanga mosa mundele a marqué histoire à l'époque, a tika empreinte. Si à l'époque azo bimana Madilou a marqué histoire. Biso ba maman biso ba betela biso mama solo a vie. Ti ba maman biso ba betela biso mama solo a vie que biso to bana bouger à l'époque. À l'époque ce qui to fane pas na biso we mituka ba jipe e côté de mabasolo ka fi moi za na kati pour ba téléphone ezalaka te a venir bouger ba hotem ça ba ya quartier to solo ka fi wana za na kati moi basolo ka ba maman biso ba bouger histoire etikala na lemba ba tia histoire mais Sarah za fille sans histoire sans pacha peut ba aller dessus na kibolenge oleki na persi na kimukolo oleki na persi osuki na nani poma di chole o eza Diego o finga sila tendeni si la zone manqué bon on a payé pour moi des cholettes ce pas avec bota lelo je pense pas qu'elles ont manqué mais autres la paix à bota nanane pour ça le bota na mutu pe le quoi Diego ya pour moi des cholettes à vie na yepé a otala ke a osanga ta bota pe après lobby Diego soit Kimi pour ça rendre za beaucoup la Diego pour lobby on a préparé fitir à Diego à venir à Diego Té, azo préparer les d'un Diego à venir. Pour une fois Diego au monde a commis la moyen azo lingela. To ba commis États-Unis on dit ba loba bazo kende. Et si Diego a pas katiti. Bon ba on peut ça Diego visa pamba. Ah, t'as la mise sur soso. OK. Non bien, qui pindia Sara a eu visa. Qui pindos moi na Sara mobile. Qui pindos a eu visa. Et bon Diego mukolo ba on peut ce visa poani. Bon côté ici beaucoup ici dossier à famille. Papa, maman et les enfants. Comment on appelle si maman et les enfants? Babo et papa. C'est pas ça. Papa na comment non! Dossier à papa et côté à tête sur Karanangela. Sarah Banga Mkolodi ou Natama Kone na Roissy. Bazo Kabolaka aéroport. Et le bang Sarah Yangwana. Kofinga sila na NT ma chérie. Si aussi la sala na wazo continuer ko sala tilelo au komi angote. Si la bana ko lata kala. Si la zala fio a chaka belo série ka belo ya ngole zo René Mutalongo lo cheka belo wana na sili ozote tango choko. Rossi Angola. Pour Kabila le comment traiter. Si la tête comme Kabila à l'époque pour Kabila ça cher. À l'époque Kabila $3000. Biso ma maman biso ba Kabila ba 3000. Oh Kabila Kabila. C'est Kabila za Kabila. Parce que yo Sarah série wana zaka wapi. À l'époque. Tala fio a sokwa mi na 2023 pour ba golo ba finga une fille sale. Oyebi ko tia make-up na 2023. Oyebi ko tia pe manzaka na 2023. Fille azanga référence de vie. Mon bal nini yo bimane na ya sango. Sango penya bouja. Posi la ngato zo finga na soni na kindumba ngo ya sala. Alingaka Madilou, référence Césaire Mounene à l'époque Madilou successful. Yo bat ba lalio. Bato ba lalio ba sumbisio na bana. Mais comment on appelle Mikala ba musicien. Na bana ba musicien. Rizi agola sumbisa ki pindi mwana na mukie ki pindos. Aza mukala ya musicien ti. Bana ya musicien. Nakuna kanisa ka ke yo bimana ba leader. Obimana ba fere, obimana ba te belé o ba bouja. Mais o lala ndina bana ya ba fere. O kata soni toto finga ko muto lala na leader. Et ça, c'est bien. Mais comment ça ridicule comment on a
Elle a fini. lié non ya babata lié kindumba o mama sala po lelo yo bimandengo yo zali et sala ke yo po boti su babata ba no pe badasa ba roya ba kozala mulonga babata yo kati ba liana to yo kofinga mu. Est-ce que maman sila sala kindumba po bota sila ba bota na mariage? Bino ba no ba bota no ba sans mariage vous en faciliter au finga ba na baninga boy pourquoi? Faciliter la plage. Mais moi, comment on a Sarah Péton a finga stérile, mais tout le monde a Sarah toujours proche à Ban, à Sala Nzambi, au Badara célèbre à Moka, tout en commenter pour la raison à Bango. Tout le monde va voyager à Bango. Bengana est kuna. Bengana na famille Olangi, Madjabo Bengana ye, Nicolas Nga Dembe Bana Koutino. Je préviens maman, maman et mi Koutino. Comme Kakoyamba moi sur Anate et les mama B. Vous pouvez imaginer Madjabo Bengani. Vous pouvez imaginer. Place va payer ça visa et pas maman langue ba bengani donc yope bali ba kota na lole na kacha carré na ba simba bana no pourquoi na sala ba vidéo na bana maman Koutinote oh non les ba ndeko na so banani to yebi na famille Koutinote to yebi na famille Koutinote donc maman mi faire très attention maman au sar musano biothérapie bat balinga aux anaction na yo kolinga bat ba déshonorer yo te pona fimo boya pétasse une pétassoise oui oh ça ce qu'on a ba moto au kota na ki latin na 4 une pétassoise on a décliné on a pas décliné dia rosa pétassoise hein OK. Mais moi, c'est un cas, franchement, il n'est pas ça dans sa tête. Mais moi, comme ça, ça rend on peut, les autres, on peut dire qu'il était belle, ça est content, on dit, il va finir assis la matin, midi, soir, pas tout quand on se sujet. Mais Aza peut la problème na bela ngoti. Nje mikolo ba courir zo les catins. Mais au bela pas dans si maman. Bo bela ne ba tika. Il a fait la bela to bi ba balika ya ba botipete ba bela ba botite. Et soir ba on péter comme robota. Na le bien, dès que ngona mama bota na nga toucher ngote po. Chose de défendre bela au fin si la bota automatiquement finit bela. Au finit indirectement. Au finit. Poye montant en la fois yo kapé passe ba finir zo bota te po nga bonku na botite. Kwa côté la ngande nini. Po ya finir zo bota te nga mo pe na mwana te. C'est décevant et ridicule. Aïe ko le balabiso ke yo baninga kutu bo finga ba ngba bala te me basa ba deuxième bureau bino ta bino ba deuxième bureau ta mi bala ba mona na te donc bino bo se éduquer communauté na biso ba koma ba deuxième bureau na ba cinquième bureau faciliter et au commerce ça va déjà bela ça en risque parce qu'ils ont éduqué mastin ils ont éduqué communauté te ma famille bo ba problème sérieux oh ba ko les autoriser ko la mbala ba to na mona nangana choqué ba ngome au fin de la prochaine émission. Na pas bon délire ça là qui est très important. Tout le monde qui est lumbé sur les réseaux sociaux, tout le monde qui B50 par rapport à l'activité de ma casse qui bouille kana est bonne. À ce moment qui m'a cassé les qui bouille kana et qui a simbi sam nanzoto. Mais il y a Karim pas la bête mais ça dit non plus jamais. Babi dessin Karim pas déjà sous pression il y a babakou. Pour ne benga baninga banana répétition banakala. A que li ba fanatique baninga na. Est-ce que ça est solo pour l'amour? Non, en fait, Karim pas la boyinde buzoba. Dès Karim monde nga na zao. So yo zao mutu mo akoti apa budiso arwa. Ngana autorisé accès wana, c'est-à-dire ngana triquer yo. Pour nous permettre de faire des antécédents dans Moutouana, il faut azela au Libanda, en dehors du secteur où il y a Bino. Tant où il y a côté dans le secteur où il y a Karine, pas la invité, vous avez droit aussi à Moutouté. Vous comprenez? Biso bito kuta na pena ba place mo mutu mo pa finga yote. Mais loko na koti na cadre na mutu musu mutu abenginga na sana doit ko sala buzo bate pona respect ya invitation à mutu o ya benga place wana. Siko ba tu loko la ba B50 balinga komila ka balinga ko se faire voir. Bino pe ba sambozo luka makambo na makasi te boza pe na munoko te po sam ukanga munoko ti opandi ba audio ara nyonso. Ye B50 zo loba yo fanika kimo ko bika botale ngate ngaso besenga ndeto kutana meki je wana ba benga bino no sepelisa public non zo kazo kutana ba ombo ete bana mamunyo seleka nanu nazo kazo ya komona ta mutu moko te to kutata ne venema na zela sko mutu moko ya titwa nga changa mo sap no kende na mona mutachanga mo sapi na mboko yo seko lala kana mokonzi oh, c'est que là, la cara mokonzi, mokongana, on a iba mokonzi wana. Chana maboko. Ah. Et la boîte.
ba je wana ba na bato ba sali sa batala niveau nga o sali nga bongo to ko sala na pe e ko bongate mbile ko kwe wana ba lokoti biso nyonso na kolo karaoke bazo koti se bazo memaye to zo kende biso nyonso mulongo sombo po baninga ba jana ndeni to finga na TV zelanga na TV so ko droit de réponse ke na justice po na justice pe to beta na ba kao vous comprenez? Oh, il y a tout bien rabinga pe to de l'eau côté normal kaka et ce que kuna bisika bongo yo ngona sake ngana B50 pomba bengazi na ko kitiso ba pété basami ana ba fallait que basami za tangai fallait que kuta ngai pe na za ta jour ngo et c'est que ngana zate B50 aussi courage wana wap pas solo ba ce que je vais niquer la race de ta mère. Lobby n'a bongo, je vais niquer la race, ce qui la race de ta mère, ce que je vais ce qui la mère de toi. Yaya avant maman n'a pas yo la sur place. Ozana onanga. Oyemba. Ozana onanga na ko lokoto na nzoto na yambio to baluki to bambani. Non, qui n'a pas matière, on peut na kanda, on a na rage, non, lingo lobango te po tellement na na rage dans ma kati, non mon cas normal. Boy ko bébé c'est monter loko na zo ça des événements na nene bon pour na batu ba ya ba participer, bino na buzo ba na bino mozara na on ba bêtise na bino ya ba sans charisme ya ba mi kala, ben sincère ba maman mi kolo bongo, bo comme mi kala ba ninga na bino basi ya génération moko. Bozo ko ça ba bêtise c'est ridicule. Bon là si peut que vous appelez na mibali te poto ma fille avino on a mobali na ngai bosa na mibali te parce que muto na mobali il va se respecter. Attends par rapport à statut na mobali na fa na ndako ayo yo ayo ngana simi mutu mo eko na ba réseaux sociaux. Baba ya compagnie kamani mari. Ya mari. Ben sangeli na yuso ba loro bango ba ka za groupe ba bengani ba. Ba pesa occasion. To kutana. Na CPSA public. Taka na ko zela ba ko bakanga na bi na zela bilonga bat na kutara to mona nawa po na da esika ngo ce que za sulka ma banga te po na da na place yango bo luka ki to zala to kutana siko po na infraction e bakisa masute ka yango bo kanga yango ezaka kawa na mona bilonga na monte na lela ngabi faki ba ya betneli ba ya Nya gros soit am tulito i place wana. Bona est une infraction au baxate, au bax infraction ni. Te. La raté poto elle comme ça mon boy. Ya Karino sali bieza réputation na déjà finga ki wana makambo ya fait à domaze. Amini koroza mamni kuruza mama yebi. Mais kuruza pamba ya na yebi na makambo wana te. Ya Karino yo za no modéliste moko kimia. Oyamba ba tunyo bien. Bali bala tu ba charge ba ba o sali bien. Ata poto wana ba mona ngote. Bato ba obengo mutema mbe faut assumer pour na respect no et s'imposer pas mutu nyonso. Bela tata camarade on a des qui camarade Bela faka suba bunde. Bela taza bonne ya Bela. Oui, aza bonne, aza boniche. Oui, boniche. Aza boniche ya Bela. Oh. Il y a boniche. Boniche soit respecté bino ba patron na été faut bo sala e makambo pesa suspension parce que Karine pas la patron na ye. N'enga respecter Bela patron na ye faut respecter pe Karine bongo. Oui, aza camarade patron, c'est entre elle les patronnes et vous les bana sala vous avez droit de se taire quand il y a une sujet ce qui est. Donc voilà. Ngai avant nikera sa mère nanga na sila na non na yo. Oh, tu aussi là na kitoko. Ba jane les katin. Mais ça bêtise. Oh, bien sûr. Ridicule. Très ridicule. Balaxi maman qui va ba bonne. Alors boza la bassesse makambo zaki ba patron na bino fallait bo respecter ba parce que bozo soit visa na sima ba patron. Alors le quoi peut bo respecter patron te ya Karine pas la lobby bon pas de visa. Boa pe na Congo ngo. Votre dans souka déjà moi question souka tout le monde qui peut inauguration à centre il y a des santé à Jérémy Chabani. On ça qui semaine papier passé ba impression pour tout le monde ils sont Jérémy Zaki humilié place à Outaka ba quand même ba soso ba quand même ba loso mais le Jérémy ça les centres de santé au ba ça tanda qui na ngote ba impression Zaki non ndeni. D'abord je dirais félicitations à Jérémy parce que azan moi mora maye les azan ba créativité est bien ozo sala question ngabatu était ya ba papa oyo bazala na sentiment ya osala ko pona bana parce que papa o aza papa bon va bien père des enfants aye barakaka ko maîtriser sentiment na ye ataza na mona zolinga makasi alors l'action aussi de ses enfants té pour ba y remarquer que alinga o ming vaut me bana ba on va remarquer que papa linga o ming mazara bien na biso que papa yo pe sa tendance que moi na onga na linga na koleka bino nyonso za ye vous comprendre
yango omonike munoko ebetisa bato mabaku ebele siko yebisanga ndenge papa ayaki kolobake na bana nyonso baza plus riche eza mama Kalunga ape Jérémie asali hôpital akoya ko rectifier malobo alobaki a rectifier ngo to monde ke sali soni etikali pe bongo et puis batomba otala ba moni ke papa asali division et puis papa aza sage te parce que ba nyonso bango yo bazo avancer ngata ngalobaki na ba nyonso baza soki les plus riches sur les riches soki la riche eza mama Kalunga na mona on cas normal pour ba nyonso bazo évoluer dans les bons o nyonso ba bima la groupe Simba bazo évoluer dans les bons muto ya olia ndako mutazate muto ya o afuti la muninga ndako azate bon so ba se débrouiller kitoko muto mutaza en position na ye so alinga matavion mataso nga sala événement na ye akosala donc papa zaki vraiment sage te on ezaki langage mo ya relaxa que papa zaki dessus na ba nyonso ya bokola apparemment mutu oyo azala na ye wa yokse sonité za mama Kalunga il fallait qu'il ait un discours wana que na place alobaki ba nyonso mutaza riche ta mama Kalunga voilà. Vous en souka déjà, moura de la presse, dédicace, non, tout carbone biso déjà. Dédicace déjà, personne n'est babakou, peut balina mon kabate, n'a pas besoin. Ouais, puis on bâtit. Ouais, climat on casse. Yeah, tout changer, n'a pas le bête à ma somme sous babakou qui va lier au kabate. Ko tchara babakou qui te, surtout si c'est monsieur, il faut tout taranta batum sous. Ya Willy Mouchine, tout pèse mbote, ya on passe là bien. Ouais, viens. Nous avons moi Willy. Ya Willy, t'as la carte décarrée au petit nabisso. Asola rapé bien ya Willy. Ozo appelle na butu. Ya Willy là soit ozo maman appelle lobo za ndako ya Willy. Donc il y a un problème té. Nani souffre de boire et s'il n'a. Kaya Willy. Merci beaucoup. C'est le rendez-vous le 21 septembre avec Héritier Watanabe, mais c'est les chanteurs dans la scène musicale, le 2 Paris. Tous sont babillés, bien sort, tous allons pendant qu'on s'est ça. Mais j'ai dit un grand merci. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Merci à Moura de la presse. Merci à Olivier Ilonga qui derrière la caméra il a semé le son, image, cadrage. D'ici là, portez-vous bien et bon, c'est le programme sur nos différentes chaînes. Au revoir. Au revoir. Olivier. Attendez. Pourquoi t'as rouge? Ah ouais. Zatika. Oh, Brazzaville, Boya et Maramoueza. Voilà, la salon, Cams Beauty, pour des make-up, pour des perruques, pour la mamouillon, ça va dire micro-shading pesant en téléchargement. Ah, la Katia, Cams Beauty. Bah, vas-y, Baza. Moi, je vais demander. Baza, besoin de ça, pédicure. Donc, une seule adresse. Na koti boye basali pédicure ma colonioso tous avez la problème on ma ko le katana awa na Camps Beauty Brazzaville na 123 avenue Ampère 123 commune ya Bakongo awa na Bakongo to on va bien oza Brazzaville ah on a make-up à perruque kitoko donc ça on espace là make-up de salama donc ah on a décidé donc manicure, soin de visage. On connaît ça va marier, on peut décorer mi tout cas, on connaît la perruque, tout. Location à voile et ça la casa pour la fille. Donc une seule adresse Empire 123 et 123 Ampère avenue Ampère 123 Bakongo. Check. Boya et Maraboueza.